Nathalie n'a habité comment moi et belé photo changer en 2025. Kini to bande ko benga ngo kinini na langila pardon. Kinini na Nathalie eza bololo. Kinini est traitaka malaria. C'est que ça c'est comme une maladie. Na sali betide na bité ki chasse cause la maladie té. Ki chasse fait zo kombo ya moto. Lokola Avenue Bokassa et comment Luambo Mandiadi. Donc Kinshasa il fait comment Kinwani. Pour kati ya Kinwani okokuta mo Kinwa soko longoli ni etikali Kinwa. Tebe sous Seguin. Seguin na uti kozala na ye na Luanda. Nazalaka na ye na Luanda. Dernièrement mais esala nga pasi. Yango nazalaki na matanga na ye. La pesa qui peut parler koyemba mais qui très tôt na résumé sur le valal nandula suka pas cher abitaga beaucoup là zalaka wana c'est pas samunyo zalaka wana ouais alors bongo mais tango papa chéra baluki moninga c'est tout zalaki hein petit lango wala lamboko eza lokola banzembo moko na yo kaka ngana s'espéra comment na environnement na yo banzembo moko boya kala je crois bela ayemba zamba o zamba zamba e koboko la kabibole comment na inspira wana donc environnement eza lokola l'eau c'est la vie batebele ba okansation na yembi l'eau c'est la vie ba mona lokola na yembi régie des eaux épale Yangola non tout ya wenge wana bavienanga Adolphe Kotukolobati Adolphe na kotaka tina palais na ye po ngana ye toza banoko na pigeon yaza musuku ngana mongo nazo ba diesel ebele ti ba basket ba ni vienanga mususu a sexinga for souhaiter yo lingi kaka Angola yo lingi kaka Angola vanda na Kisasa viena nga mosusu Ntsoni wana via kati masolo peza ke bele ya kati na viona ayamba ngai zoebela adelokela Yves Tchoum de 9h 21h voilà résidence na makambo Didi Kinwani asala groupe na ye compagnie na ye groupe de Kini. Donc Kini. On a Nathalie Nobité, il faut honorer Didi Kinwani. Pour Didi Kinwani a sauvé de l'humanité. Kinwani a ça. On a une approche. Il y a un petit frère de Jésus. Comme nous tous un petit frère de Jésus. Dans la ligue à Yesu. Nous t'aimons malam Yesu à la canamo. Ligue na ye. Globe terrestre dans le monde entier. Merci beaucoup à tous les abonnés de Toussaint officiel pour la confiance et la fidélité. Nous sommes ici avec un artiste musicien qui est connu à travers le monde. Il fut chanteur auprès de celui qui nous a quittés, défunt King Kesser Menea. Lui, c'est une plus à présenter, c'est beaucoup la casse. Il est mon invité de ce soir. Nous sommes ici dans ce beau cadre. Si vous bien, nous sommes à Poca, derrière le journal d'Angola. Donc, nous avons MySTGL Travel. Donc, nous tenons sur un posé un visa. Il y a Portugal, il y a Espagne, il y a Nicaragua, il y a Londres, il y a Allemagne, il y a France, donc agence Césamoko, numéro trompé Sabino pour Tolandi, émission Tolandi Siko, donc MySTGL Travel, les cadres qui toko yandi biso, contrairement à Batumsuso, mais ça n'a pas na bar, couper ça mbongo, donc voyez c'est un fouille, na place à boyer, bureau, et puis que moutoua crédible, et on monte au côté, bah mali les hommes on a non déjà un temps. Donc, nous pouvons qu'à souffler à travers cet élément que Maestro Vicky va nous proposer. Si on met à concert, il y a beaucoup de cas. Souhaite, moi, extrait, puis, toujours, on a tout, le tel sur, on a beaucoup là. Tolona, Panzete, Zaïti, Nabomoy, Apato, Totika, Okata, Panzete, Zaliko, Baby, Sanati.
Bokola Kaboni. Ouais, Pepele Mopanzi ça. Moi Mikolo. Monté, Nala. Zoyo Ganate. Et bon, c'est qu'ils sont rares et chers. Na milieu posate. Bon, on a milieu Nazali, mais Nandenga Kilonde. Alors Bokola Bokola Kaso télé si biso so toyebike de tozana Luanda Bokola déjà eloko Mbateza déjà. Et puis une année venue à Schengen à Portugal et déjà même. Mais si quand on plus au niveau niveau kende te tonné. Bon, Nazoli nana kende mais Nazoli moi retard mon oui. Éclaireur déjà ça coûte. Pour 3 mois déjà des besoins sur 4 mois. Oui, mais ça une année il faut espérer tina ba 9 mois donc nazana. Batumsu ba bomba na bango zo ndi mano pina ke non na na bomba pona nini. Na bomba pona nini. Iloba masengeli soki na bombi ba bombela nga. Américain. Na bomba te. Omoni problème za ndenge nini bato ba mona kaneti kozwa visa. Eza neti lola moko. Mais eza normal eza voyage. Biele mashara ya Nzambe ndoi ya Nzambe aza kote wana. Aisenga bokula ka ngana okitana note yo fo ya ngana senabi na oya kaka. Ndenge oza wana otala neti shara ya Nzambe azwi mamlar na ye. Ba 4000 euros apesinga le biso etele se tchana maboko tchana poche subsistance tokutana na nord c'est pas du tout catholique hein? C'est pas du tout catholique donc apesi yo beserta na yo bisi kozali shara donc pepe les ali na ozela kaka makambo kala te na obwaka ce beaucoup la relation nous genre na ona ba bana mai na yo mususu ozaki na ba pas des fins qui s'est mené entre autres bazo ebela ba Sampaio ou fallait amener la photo bah vous avez mobile ba Guimolère bango ba yebi ke ngana za inspecteur en Kumba ba massa ba yebi ke mallette satellitaire ya Kincaster Minea ngana la kana mutu nyoso bien ba yebi et puis nga so ina bien interpréter Zoé Pepele Sampaio Pepele Kindani Pepele pour ngana za inspecteur bon nazala na bango bien agejogele na tozala bien mais mikolo to bengana te po azala ima maladi mais ngala na ranking te donc banda biso dream team ti na soka ba petit na biso ba yebi ke vieux na la na tout le monde kitoko ngala la première chanteur parmi ba première chanteur pardon il y a dream team dream band. C'est moi souhaité laisser beaucoup. Vous avez parmi pas premier chanteur premier chanteur via Zoaka Tanga Salaki Dream Team et Dream Band. Vous avez nani peut banani ba ko région de Binondo vous ngai tozalaka na Sampaio tozalaka na Guimolère tozalaka na Eric Masudi tozalaka na ba Sankara Wewa Dikando Bols et puis Gejogelena Bazoé Baye ah ba kana simana bino. Alors, beaucoup la Kali solo, il y a chiffre 7, album Nayo, chiffre 7, au Bandiko le Bango Kala, na mona qui Ndekola Den Pro, que je sais pas ça depuis Paris, à ce là qui toque on a titre environnement. Bon, chiffre 7 en gros, et comment à niveau ni. Chiffre 7 c'est là qui, mais la Den Pro, tant à na Paris, as ingénieur nanga, la Den Pro. Avec ça, vieux Laurent Nazaliawa, tout bandela bilo rebelle. À Kendegi na album, azalaki na mona Paris. Combien de titres? C'est ça 7. C'est Oimbeli Banana Banane pour musique dans ce Oimbeli Akabat. Oimbeli Maïsegel Travel Termel. Ya Rosanga te to yembinze momoko ya PIB. Na PIB na histoire na ye americano. Maïsegel Travel. Maïsegel Travel. Donc ya zana nzembo to yembeli ya ko kompata likonzi nzembo bisela zali na Keni mofuti sampako et certain na yovie ya ko kompata. Na yembeli diele mashara ya Nzambe nzembo na yembeli nzete ya mbongo Dave Cielo l'argentier aigle de Kawele na yembeli nzembo po yaza aigle wana te yaza aigle wana te yaza aigle Kawele aigle ni yaza aigle ya Fali Poupate yaza aigle ya Kawele. Il y a la différence entre aigle ya Fali Poupa na aigle Kawele.
Il a fallu pour président Yandoule ya yeza ya lokoto. Ya lokoto. Siko ba difficulté beto kutana Luanda, batono le biyo yembi bango. Bati beto wana mboko babi valeur sens tamsu ya ba yembe la oté. Au par rapport seulement à Sido comme attend un clip pour sa promotion à Kanye. C'est bon, moi vraiment na Luanda na yebeli ka américain. Na Delima, Charanzambe, na Boaki ba l'homme qui a dédouané l'avion avec preuve. Boniface Pinto. Donc na Luanda mingi na otangela yo baba na Kini, baba na Poto. Na Luanda na yembeli ka 2 personnes. Yako kompata aza mofuti si Ampako na Congo. Directeur. Il y a DGI. C'est titre Karumba. C'est titre Karumba. Simple Rumba. Jean Kabinounet, Maya Bakester. Maya Bakester ezali na yembela ki Fedelo quoi. Industriel. Il y a zana mai wana penza Victoria. Mais oui, tikali eza penza ba mai nanga souhaitelisi. Est-ce que okomaka utavagana ba parolier? Non, nganga moko. Tete nangeza nanu. Tete zananu. Ezananu. Exactement comme on normal ozuma parolier mo bo. Te bazali. Bo sansa ba idée quoi. Soki natangi kombo ya parolier. Mama ça va opesa nga virunga. Ezala pesu ya bomba te. Et comme on normal que akokende kuna apesi nuance. Apesi nuance ngana dinga te parolier na ngana bomba kaye. Neti nzembo moko na yembaki ya Dev Chelo c'était ya mbongo. Dra. Tala dra wana ndenge ezoloba. Donc aussi sango na poto. Dra wana ezoloba. Dra komo déclaré. Abindenge nini nga dra nazalaka na moto. Mukolo na bota maka balingaka mutu dra. Mukolo na kufaka nakendaka na dra. Na pasi pe bisengo nazalaka na bino. Na eri ya makambo. Soto kwe na kati ya mbetu nga dra pe na yalaka. Batandaka nga na mbetu po bolala chaque jour. Mais tala gouvernement ndenge basalela le puta journée de la femme. Ba honora le puta nga dra te. Ozuka ba sansa banzembo. Na embeli dra. Nayembi nzembo mosusu ya mutu te. Nayembi kaka l'eau c'est la vie. Nayembi lisusu na ko décortiquer l'eau c'est la vie. Nayembi lisusu environnement. Dans l'environnement, pour moto azoyemba, moto aza pembe na yo, c'est la tête bien faite. Klipango pe bimate. Nous faisons bimanzela moko. Environnement nayembi yango boy. Nayembi environnement na lobby. Il faut avoir l'environnement sain. Pourquoi l'environnement sain? L'environnement sain est ça la kakemoto à vivre, à un microbe, moto à la donc péto. Mais si tu vois l'environnement malsain, c'est bon maka. Ba malade ya kili. Ba malade ya kili. Ce que beaucoup d'aka, autant dans le mouvement mené, à qui est serré mené à auto et donc la musique à Congo, il y a Zagou, tout le professeur. Donc, ce que tant il y a la difficulté, mais au temps par rapport à métier, il y a Ndoule. Te Angolais a ville culturelle. Angola a mboka au culture penza irinyakate. Nakutana na difficulté belé, mais Angolais a mboka ya business. Bon, to yebakate na ba débit, mais na kati lokanga na mutamakambo na força ka kisimba. Bana sebele na kana bango ba mboka oyo. Ebele pe badaya. Ba tulokola ba bendonga chokoro, akufa na mboko la sibine tikala na Angola, ba zobozi Angola mboka culture te. Pour ça, tu reviens à détailler. Navo salata 50 émissions na yo. Navo salata 50. Ni le bolinga ko s'intégrer te le ça trop na communauté na biso. Non, il y a pas de ko s'intégrer ou communauté. Donc ba kolombo kapé bazana culture te. Yebisanga siège ya Yurda Koni ezalaka wapi. Ngana otozana Angola. Siège ya Mathias Damas ezalaka wapi. Père ola betaka ntule wapi. Ba star na bango neti ba putu portugaise betaka wapi. C'est ça. Eza mboka oyo biso toye tokuti.
bango moko baza na lokolo wana il faut gouvernement betsa bango mais biso touti na ba cascade na bakini il faut yo moko mibetisa siège na yo bato bayaka barep basepelaka chaque jour nga nakendeki balumbashi na tamboli ba este natali bamboka culture na Afrique eza batanzanie bakenya bamboka Nigeria Côte d'Ivoire Cameroun Congo Brazzaville donc Angola il n'y a pas match mais tu forces à Simba soki eso po tsaka maele na kinde pe makangeza danger batanto sale so tsaka pe na maele pona biko kena kozonga no le pena wana pena vekinga ki akufia ti tsepe na maele te chanter ouais le bas vient na Juma Bonganya mutabanda forcer nga baza deux vient na Bonganya Juma etenali des titres mokonzi ya ba vie tout vient na Juma Bonganya il y a ko kompata les konzi donc les konzi nanga quoi. Donc, au moins, il est beau. Ce télémé, télémarana, il continue. Moi, c'était mon beau. Donc, c'est moi, c'est Yako Kompata. Mais ça, il faut tiens, mais quand il tient, la vitesse, n'a pas qui n'a pas pays, en Afrique australe, où tous en yo, ils quitté Nathalie Yakanakin. Il faut en Afrique australe, Namibie, Afrique du Sud, en Afrique du Sud, sans visa, na kendana ndingi na lingi. Côté ya ba masanga bazebele kuna ba Tony Masudi na kati ya Durban Tony Masudi be certes na yo bazo zela biso kutwa na bosana yo yebisa yo na Jobu to beta ngai di Moler na Zoebela eza pour quand eza makambo ya hommage à King Kester Menea mais bientôt là mais na février mais bako poussa moi muke et écoutanga na za Portugal et puis à partir mikili de na au zongi loin d'après te loin d'até na oleka direct pour tala passeport na biso écoutera sans visa ce que l'anglais n'a dit changer ma forme te na dictionnaire ya l'anglais tozwa ki temps ya ko examiner comme moi nga na za professeur ya l'anglais mutatike la biso l'anglais eza recteur na biso King Kester Menea. Il y a l'université, il y a Sorbonne, il y a Champ. Article sur l'anglais. Moi, à Talaki, bon, on a salé l'examen, comme je suis, NASA, pardon, ministère scientifique, l'homme des chiffres 7, et puis on a détaillé l'environnement, on a autant de l'anglais. Nathalie n'a habité, comment? Bah, moi, il y a photo changé, en 2025. Qui n'est pas bandé comme un kinini, na l'anglais, pardon. Kinini, Nathalie, eza bololo kinini etretaka malaria c'est que ça c'est comme une maladie na sali betide na bite ki chasse cause la maladie te ki chasse fezwa kombo ya moto lokola aveni Bokassa et comment Luambo Makiadi donc Kinshasa il fait comment kinwani pona kati ya kinwani okokuta mo kinwa soko longoli ni etikali kinoa didi kinoa ni asala groupe na ye compagnie na ye groupe di Kini donc Kini on a tali na bité il faut honorer didi kinoa ni pour didi kinoa ni asa sauver de l'humanité kinoa ni asa on a une approche il y a un petit frère de Jésus comme mutosu asa petit frère ya Jésus tala aleki ya Yesu tema malamu Yesu ala kana l'équinaï. Globe terrestre dans le monde entier. Kinwani. Et en total, étant qu'il m'a souhaité laisser inspecteur Yankonga, on a souhaité laisser Maleti. Il y a King Kester Menea. Dina lomulina no kombo wana ya kinini na Kinwani. Nanga ya mekato ya tolte tolte wana vient na biso to vanda na ye depuis ntama. Eza tolte. Tobanda na ye depuis ntama biso orchestre na biso eza na philosophie ebele nayebi yo mopanzi Sango Toms po vanda na Kester te yoka makambo nga na oloba ekoedifio makambo ebele orchestre wana eza ya batete mais totali bien tolongoli kinini tolongoli te me nga souhaite laisse
étant que l'un des kinke cérémoniens, parmi les ténors et parmi les éminents chanteurs, il y a Kester, les professeurs, il y a Sorbonne, pour Yémé Azalaki, recteur, il y a université en Congo. Nalongolika kinini, pour les abololo, et traiter la malaria. Donc, à part Wana Langi, le Bolo ni soit échangé. Le échangé, c'est belé, mais mes colons ont bête à 7 mingi na kinoni. Est-ce que vécu pour tout? Manœuvre militaire ne tombera jamais. Et dans le but, ma maison belé n'a changé, n'a pas topé dans le bango. Et pas ma collègue na yo. Ba mingi nima, ba pinyo surtout dans le bango. Ma maison belé, mais les colons ont bête à 7 na kinoni pour ba tu vas comprendre. Que beaucoup leur a souhaité, c'est l'homme des chiffres 7, tenait du titre, l'inspecteur Yankonga, Nalet, à l'Ongolika Kinini, à Tchekinouane. Batalangi la bayebi va comprendre. Va comprendre. Parce que, awa, au Betaka, souvent, ils allaient en allant. On a Betaka, Vicky Poutou image, l'accès concert au Tchobé, tata moi Israël. Obeta awana kukato salaki na yo pe bon na beta kana na beta kana mais logo les a payé à culture te ba rupture za moi mingi mais to beta ka donc moi trop après il sous se produire bon pourquoi ce qui ba rupture za moi mingi po moi batango ba beta ba makambo baza penetika baza la pena neti rien donc batona biso mboko yo na lokuta mabe ba mécène quoi ba mécène bien bahati bahati par rapport à balumbashi bakini bakolwezi bawapi bahati batu moko barenyaka kaka mais surtout bito betsa bango penza musique wana penza la bonne musique comme mon kilo ce qu'on explique environnement pour tout gender bon environnement eza eloko nazo beta c'était na tout le monde l'environnement ils a l'un des titres ils a chiffre 7 environnement il faut tout le monde avoir l'environnement sain neti biso toza bato tozo sala publicité mais tozo sala maloba malamu po bato balanda omoni environnement soki eza sainté ebotaka bamaladi baflake d'eau babiloko lokola bamai basalite babosoto okomona mutu mosusu bino boza ya kolala kutu te me apepi wese na ye farata nyonso songule emonana aprofite apepi wese na ye bato tu baomona bosoto wana solo ebimeli bato. Ça, c'est l'environnement malsain. Pourquoi pas ces projets aux côtés du gouvernement congolais? Gouvernement congolais, il faut bayoka savoir nanga. Balanda, nazana makambe belé ya koloba pour l'environnement. Tala na kati ya clip environnement. Na la kisi ke pollution de bomaka. Lelo bato bazolo bakini bopeto. Biso to yembi na environnement. Ba bidon, ba biloko lokola ba chasser et bebisaka. Lelo to komi na ba problème ya climat.
likolo ya environnement na biso to traiter yango malamu te yango to komi na problème à climat pour na to traiter yango malamu la malamu vraiment te ozo comprendre pour ceux qui to traiter yango malamu il est bariki petit nana Riki serpent de Moïse serpent de Moïse serpent de Moïse qui me ka ya kikolo pour ingénieur makasi ya ko téléphone à baluseli yo babitanga vena bengi abito kutanga ka journal dango la mbala Riki mweka aloba vie nzembo na environnement eko pesa makambo ngana sana bite Riki omoni lelo bandeko na ngaponga na za muti Équateur omoni petit na ngai Riki mweka serpent de Moïse ayebisinga lobi vie nzembo na environnement eko pesa makambo na bi Riki mweka omoni nzembo wana eza nsaka te ngana muti Équateur ngana za autochtone ya grande forêt ya Équateur forêt oyo ezopesa oxygène na monde forêt oyo ezopesa makambo na monde me baninga na nga ba autochtone ya Brésil na Amazonie baozwela ngo likonda nga naozwela ngo te na niveau ya makambo monde yango na ebisi il faut organiser bien c'est tout un projet te projet wana toza nango na americano kola agence oyo mais c'est gel travail oui toza nango po toza pe na projet ya Croix Rouge mama ko je ko duso ndenge ekoti po nzembo nango ezali aizaka na chiffre 7 toza na eau potable na ko expliquer yo Croix Rouge pe mko mususu koyoka projet nango ezali biso toza ba défenseur et environnement partout dans le monde pour nous autochtones environnement et mystique Masalanga Paolo Nganga les big managers les big Paolo Nganga aïsinga lobi masa soko komi poto naza penda sir na ye pourquoi pour Paolo Nganga ye bindengeli na fonctionnaka na obimsango environnement et nzembo ezoteya omoni soko ke na ba poto na ba immeuble même awa na ba San Paulo partout na ba Miramar omona mondele aza na immeuble atie moi fleur na ye moi ni na fenêtre il faut avoir l'environnement sain oyebi batebele bazobosana ke ba plante omona ngo na clip environnement ndenge nazoloba ba plante pesa na biso moi lobiko batebele bazobosana ke tokomi ko perdre l'espèce banyama nyonso ya danger ba dinosaure banini tokomi ko perdre mutu nyonso akomi kaka na esprit ya loma na esprit ya kuluna na esprit ya koboma makambo nga nazoloba oyo kango pa mission mosusu koma nyama lokola niao nyama oyo aza animaux domestiques près ya moto yo yeye ça c'est l'environnement malsain comment tokomi ko perdre l'espèce nyonso ya mokili oyo ya danger na yembi yango na kati lelo okomona banyama lokola bagirafe ifo batia ye na zo po tokende komona ye toyeba baespèce wana ya kingo molai banzoko badinosaure ebele bakenda tokomona bangubu banini donc tobatela environnement na biso omoni lelo l'état pesa d'instruction aloba protection de la nature komema eloko wana te po tozozanga makambo ebele ekolukela biso bangambo lelo ndenge bainondation elukeli biso baproblème na climat ndenge lelo bapollution elukeli biso baproblème mpoka bamakambo nga nazobimisa ifo ozala swete elesi eloba vie na ngai Didi Kinwani mosombi monene na mabanga Didi Kinwani le petit frère de Jésus globe terrestre aloba non ça c'est la tête bien faite oyo kango akoto jiko banzembo wana eza lokola banzembo moko na yokaka nga na s'inspira koma na environnement na yo banzembo moko boya kala je crois bela
Ayemba zamba oh zamba zamba e zamba e koboko la kabibwele. Comment on inspire wana? Donc environnement et ça le rôle là, l'eau c'est la vie. Batebele ba quand ça soit na yembi l'eau c'est la vie. Ba on a le rôle na yembi régie des eaux et pal yangola non. Na yembi régie des eaux. Na yembi pal te. Na yembi l'eau c'est la vie et anime. Omoni mai eza bomoya moto. Nzoka ndenga na yembi yango na boye. Viens na juma bonganya na yembi na boye. Ya ko pata na yembi na boye. Boya mo ile la kisangini mo panzi sawo. L'RDC c'est la vie. Congo RDC eza source ya vie. Congo RDC azana l'eau potable, réserve ya potable ya monde. Pour nakati ya Congo RDC, fleuve Congo, aouta na mabanga na loi là-bas. C'est là, déjà l'eau potable. Ba rivière ezebele, toza na bazongo, toza na bashite ebele, makambe ebele, mais bato babosa na kake, batangela biso ba richesse ebele. Bazotangela biso diamant, or, zinc, boye na boye, ba cuivre, ba cobalt, ba biloko ebele, on va tangela biso ba bosa na ke toza na réserve ya eau potable ya vie. Na monde toza premier. Celui qui utilisait ka mai na biso wana. Papa, Kadhafi vivant. Kadhafi. Azolinga. Apta sur la fleuve artificielle. Oya kozwa mai na RDC. Ce qui te yebi. Yango moni biso. Balam de chiffre 7 toye. Lelo point to édifier masse. Tolongola ba polémique. Tolongola ba querelle. Totika kofinga ba mère. Na kati ya ba réseaux sociaux. Ba mère baza na kati ya makambo te. Totika tolakisa ba talent zaka koyemba te. Tolakisa penza. Est-ce que moi mbali oyo mutu na ye nde na loba ezolakisa papa na nga na mama na nga. Otika pima mon chéri na la ki bien te. Te wana ezali pa na nga te. Nga nazo ba inspiration pa vie na nga bailo. Ayemba banzembo moko ti lelo na yuka yango avant nalala. Donc tinga nazo loba makambo oyo na koti to sauver société. Makambo ezebele. Bailo ayemba trop balibala ayemba ba conseil ebele. Lelo nga na ye na balo c'est la vie. Na ye na ba environnement. Bon moko na ko expliquer au Croix Rouge. Avec l'État. Alors beaucoup la carte. Et nous vous savons que nous sommes suivis sur Toussaint officiel depuis les États-Unis. Il faut s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Toussaint officiel, là où il est Toussaint depuis quelque part aux États-Unis. Alors, tout le temps, on m'a soulevé que artiste et musicien. Depuis un certain temps, l'artiste et musicien a fait trop dernièrement. Peut-être que ça fait beaucoup avec Katina Bisso, avec Pierre Petit, avec Vénéa Wenge, puis à son âme, la combo avec Ségué Mignon Maniata. Et relation aux agis na jeune frère na wana bokila lokondo wato zoni sko na Mongala ni kwa wana nga ndeko nanga bokila lokondo molimo na yepe mana kimia yango moni na zui moi une minute à silence moni tokomi ko perdre ba bosser ba kester ba kenda ba grand bosser loka ba bokul et puis ba vini rijo ba kei ba tebele ba kei ba Al Pacino ba kei ba Babi Andonga ba kei ba bosser on a tangelo ba bosser on a ba qualité ba côté nga na zalaka ba kei ba Dudu Adula ba Dudu vinanga Dudu molimo ne pe mana kimia wana grand frère ya masa na ngai Azaro Roki ya Tembo. Donc to perdre le sous Séguin na uti kozala na ye na Luanda nazalaka na ye na Luanda dernièrement mais esala nga pasi yango nazalaki na matanga na ye
napesaki mpe part na nga koyemba mais ake très tôt na résumé sur le valal nandula suka pa shira abetaka beaucoup laka zalaka wana peu samunio zaluka wana ouais aloba bongo mais ntango papa chéri abaluki amoni nga soki tozalaki etilango balala mboko papa chéri purvie ayambanga bien atikelanga espace nayemba comme yalingaka mingi Kester andima teke nga ténoriste nakoki koyemba Kester bien asepela afungoli costume apesanga ba 600 mbala yo ozala na ndule et puis nauta mpe kolandeli mpe na kati ya kini na koti babanda kobeta na Gombe amoni ngai bisinga lobi peti nanga suetelese kokende te zelanga ti ndule kosila tozalaki mpe na Seguin na Roger Ngandu Kibens pa alaka ntango tokendeki boîte mais yo yebi ka place papa chéri azali comme ye nga nazalaki invité na ye tovandi tosavora champagne na boîte nazwa mpe de la part ekuterataka sengele nazongi palais donc racontre yanga na papa chéri nazanga mbongo te wana vie na nga eserta na yo mokonzi bawenge mais Seguin esalinga mpasi nayebi mokoto ozalaki na boîte yango eza na Kisasa na gare centrale boîte moko monene boye mponga kini makambo ebele nakoma kobosana mpo lwanda tozalaka na Seguin papa chéri bato na ye bato na ye touti ndule na ye comme nazalaki invité na ye toke na boîte nga na nini nakende esinga bi setelese wana nano tobaye nasuka na olongolo bien mais eleka bien alongolanga mpe bien bato tu ya wenge wana bavie na nga Adolphe kutu koloba te Adolphe nakotaka ntina pale na ye mpo nga na ye toza banoko na pigeon ye aza mosuku nga na mongo nazwa ye badiesel ebele ti babasket banini vie na nga mosusu asekisinga fort suetelese yo olingi kaka ngola vanda na Kisasa vie na nga mosusu ntsoni wana vie ya kati masolo mpe ezalaki ebele ya kati na vie wana ayamba ngai zoyebela adelokela Yves Tchoum de 9h ti 21h na résidence na ma campagne wana bapirvie tokoze ebele ya yebi à part Kester wana bapere aleki et alors ce que vous avez voilà vous citez déjà beaucoup la radio télé ici aux Portugal au Sali à Paris à Belgique voilà aux compter au binisa album nayo chiffre 7 quand dès qu'on a dit ma konami qu'il to aux al sube po te manami qu'il pourquoi pour ingénieur na zakuna Laden Pro akindeki na biloko nyonso aza na Paris et obima kuna Laden aza ngana benga ki multi. Pourquoi pour Aza chanteur, ingénieur, guitariste, abetaka synthé. Asala clip, kutu clip kolobate. Ba vidéo tout ya clip ye mutasali langa. Environnement ye nzembo ya modo kata fumbwa. Ba nzembo zebele. Parce que aza kaka ingénieur ou aza producteur ya Aza ingénieur, aza producteur, aza manager langa. Nyoso ezai. La plan à Paris. La minute va plan nous c'est à Paris. Et pas à Laden Pro. Sur Bakino sur le Kobalinga beaucoup la suite télé si mon message particulier et puis que je me vraiment à andé. On analyse ça mababa. Ya pinande yango. Pesi. Bon Bakino sur Balinga ngai mutuneti yako comme patali konzi alinga ngai na koma pinda lokola mwana na eleki na ye. Puis vient ngai to tambola na ye mbasta na ye. Et certes na yoji papa ya babi mpata bisika ozali vieux bambote na yo
na Paris na obosa na yo te osali trop pour nanga mutu neti yutumbu mon ami d'enfance mutu neti yutumbu pasteur Charles Sagesse bisi ozali wana longwa masa koma famille bato lokola ba Blanchard bayona na kati ya Londres wana bakoma ba famille bato lokola ba mutu lokola Ricky Mweka wana longwa Pierre Petit Serpent de Moïse wana koma famille bato lokola ba Serge Makambo bisika zali akozanga te na chiffre 7 o comprendre bato lokola ba Mbule pas ses humains grand frère propre Mbule na Mikili te azali azana lwanda wana Mbule donc ya bandana kesi donc voilà depuis tama voilà kana Mbule ti azo continuer na ba petit pas ses humains wana koma famille ndepe dunganga azana wana ti utangelinga koma mwana mai nanga edonganga ye mutayambanga na boko edonganga avantsanga na ndako na ye edonganga ayambanga na bunker na ye patonga villa na Palanka bisi bozali beserta na yo ye benza pire kester donc bato lokola ba shara ya nzambe Bielema mutu azobimisa dikour 4000 euros zwa tia na poche c'est pas donné à tout le monde omoni Bielema Sharan Zambe na Paris omona mputu kala mingi te tozala ye wana mpenza koma lokola alonga peti nanga tobenganaka mwana mama bato lokola bapichu mayele mwana mama bato lokola l'homme qui a dédouané l'avion tozaka na mutu moko na moko ya dédouané avion Pito Boniface mutu dédouané penza avion asali makambo les grands déclarants ndenge moko na badielema ba grands déclarants ndenge moko na ba ye moko vie na ngalema bisika zali yaya na badielema patron des patrons demo pena ba kurutu nanga Pablo Kini c'est ta na bisika zali on comprend omoni tokobosa na batebelite basungi swetele se mingi mutu lokola mokonzi Roger Isio non général ya police na wana pe beaucoup là-bas ti nga na bengaki père Roger Isio aza na baleki ebele bana ebele bato lokola ba Karine Isio esika aza na kati ya Belgique azozelanga Karine Isio bato lokola ba baza kuta ebele nakotanga bakombo te eserta na yo yango Karine Isio nabosani te ma fille aînée mwana nanga ya liboso na vie nanga ye mutu asali to makabebela osala na Belgique na kati ya Belgique Miki Elese fille ya papa kala te tozali ensemble puis na kati ya bela na ovanda na palais na ye basomba palais oza chez nabosani te Kevin Elese ye na changer kombo mikolo mpo aza ndoyi nanga Kevin Elese babengaki Desma patron ya Sano Musique papa na Daikon parent canadien bisika zali mobali ya Pati bisika zali Pasiana Kevin Elese nakomi kobenga ye mikolo mpo ndoyi nanga nga Elese Iyafo ye pe Iyafo Elese donc Kevin Elese akomi Kevin souhaite Elese Iyafo donc certes na bino nyonso tout napesi bambote epai ya Pito Boniface l'homme qui a dédouané l'avion avec preuve napesi bambote na Shara ya Nzambe Dielema napesi bambote na Pichu Mayele napesi bambote na Alain Bwala likolo rumba na yo tap Alain Bwala bisiko zali bambote na yo
na pesi bambote beli na bato balingaka sotelesi dugala yebi kaka plaka wana ya talahadi tobosani te tozala tobosoutenir. Merci. Merci beaucoup Laka. Je dis un grand merci à celle qu'on appelle Maman Nina Glams na Belgique. Mère Mabiso Moko. L'autre Zagina beaucoup Laka. Si je n'oublie pas Pharmacie Blanchard, faut vous abonner massivement à la chaîne Abisso, YouTube, tout ça là. Et puis, pardon vraiment. Na robo sanama sanangate. On a mon ami d'enfance. Na pesi bambote. Na mona mai nanga apinza ou les matériaux durables. Apinza ou. Mokoza pilipili. Timothy. Na pesi bambote. Et puis, Chabalokwa. Leki ya lokwa kanza. Misa nanga Chabalokwa. Na Paris. Yekuta soutien nanga. Mona mai zomo un peu. Pona makambuna yo. Zomo un peu. Chaba. Kalamingi tetoza ensemble. Pesi nanga madame. Na bana bambote. Merci beaucoup la Cassio Télé. Merci Maître Vicky. Merci la patron où il y a espace où ici quoi mes agences Maïsegel Travel où ils ont quand même na Americano fils Maïsengele donc agence qui toque donc sur la procédure visa à Portugal, il y a Espagne, il y a Nicaragua, il y a Allemagne, il y a États-Unis partout au Mobimba au Benga na 941 Maître Vicky a affiché numéro 941 Sozana Luanda à 24 38 Liban le petit code Nabiso Angola puis 644 94 12 42 438 donc Maïsegel Travel donc confort les dans bureau donc contrairement à les bandeli bateau ba ko ju ou c'est un bon voyage na bar on appelle ça moi bien pire alors c'est comme ça crédit besoin mon ami Kanda l'été ça on a donc l'état dit agence donc chez American ou Maïsegel Travel donc ou bien quand 941 24 38 numéros facile et les appels affichés donc on a besoin de visa la mokili mobimba et va bien les samedi pour que le visa CPLPA vous continue donc 3 semaines va bien donc tout tel prochainement la vidéo monsieur Fukawa à tout cela officiel check